Zambia na kontina nini yango bakomparaka mbongo na bolingo ezalaka wapi o? Chamberton, Jansi Kindudi, Mibiololo Switzerland, Maître Gabon Makofi, Clotaire Mafuku, Patrick Ntiala. Aya oleli nzwala se motema mwana moto ekbai makale o lolenge halakela yo depuis namonaki ya kamera ya servo nanga nyonso komaki filme abe ya nzuzi zwanga ata porte cle kendeke nanga partout ata na poche ya sheri na senti chaleur d'amour komisa nanga ata mokaba ato change pantalon nazalaka tout le temps wana toyala mulu ekomata tina 100 augmente na pourcentage ya lolongo par nombre yo choisi esengo na ngai ekozala de plus ya moto oyo abiki na liwa avion mama ye Robert Lobota, Esther Mpemba, Brezo Banguli. Tala ndenge motema na ngawa simbelinga mondoke koloba ukwela ngeye nokite koboma ngai mememezala te na susi ya via mwane kanga yonde anti balo protege kriatira nzambo tia danger nokina kupa martiri ya lolango ya ofele ya kingozi Doudou Bazonga. Je suis nul en anglais mais je peux te dire I love you. Nazaï nanga pamba na mathématiques mais je peux calculer combien je t'aime. Je suis zéro en géographie mais je sais que tu vis dans mon cœur. Peuple congolais, le lot jeudi, si vous êtes 17h, 4h du temps, 21h, siffler ndengeba, évêque balobaki. Tata épiscope balobaki na 21h, siffler, vakam, klaxon, vous êtes là. Si vous avez sifflé, on nous a dit, vous avez sifflé. Comment tout ça t'est? Nous sommes finis de l'eau, tout le monde a maquillé, na 21h juste. Un peuple ne mérite que ses dirigeants. Na bibi na gauche. Mbote lisusu bandeko na ngana bandeko oyangai tokutani kaka ndenge tomesana kokuta na biso na video. Nalobaka na bino likambo eza ya contrat wana nalobaka ba oyo bayokaka contrat to signant toloba muto a trahir moninga te parce que la République nous condamnera soki to sali yango. Lelo bandeko na ngai dans quelques minutes de réflexion, d'information, quelques minutes d'actualité, nalingi toko ka ko échanger na nini elamuki na mboka na biso, mboka oya biso, to échanger bandeko na ngai, pamba te musala wana. Kinshasa la capitale traque contre bato abamitu kapona vignette. Na este ya mboka les attaques ba condamné mutu moko responsable d'un groupe armé oyo lors y attaque moko ba viola bana 45 enfants il y a moins de 10 ans. Est-ce qu'à kovanda na boloko to akobima na luozi kuna fumu moko akufaki butu ya lobi bakotelier babomie et son corps est abandonné. Nous sommes dans le Congo central. Na kuna na Sankuru ekomi Martin Shongo alongoli Charles Pongo Dimanja. Charles Pongo Dimanja lobi tenga na zana marto donc ekomi système ya mutuna bakuluna na ye. Bande konangai même torchon zo brûlé kuna na Maniema tout Salumu doit partir. Kinshasa ba instruction kokoya mais André Kimbuta komona nate. Bande konanga dans tout ça, j'aimerais que nous puissions réfléchir un peu parce que même ma cabine on a ba réflexion et c'est ça aussi ce qui fait la différence entre biso na bande komususu qui sont libres de faire ce qu'ils trouvent bon de faire parce que c'est ça aussi. Mais na conseil kabango kobima mutu alokuta mutu ya buzoba toute la vie
parce que kopakola même ba génération na yo salite yango mona ka batu likolo akoluka succès azobosana ki azakana famille azana batu quand même akobatela ne fils honneur ya batu wana ceux qui aiment quoi pona buzoba mazo sala parce qu'il a besoin de faire le buzz ça la moins succès ayebana bande konanga dossier ezali ko inquietenga mingi eza dossier ya Kinshasa d'abord Nathalie Sakabino to Nathalie Sakibino combien de fois nous sommes roulés pas seulement makambu ya ba passeport oh ba tout ba goba même ba journaliste ils ont gobé ça oh les passeports coûtent $180 Nathalie Sabino noir sur blanc na lobby mutu oyo a côté ko prouver nga bimana $180 a kende ba pese passeport to ndimai ba kotindo na net ba kotindo boy finalement ceux qui ont la chance passeport na yo ko bimana $270 lelo ba korobela makambu ya passeport ya Kalaba remplacé yangona passeport wasika balobi c'est $100 kende na $100 na yo obimisa passeport tondima généralement bapesaka bamontant oyo ya tina te lelo na ba université nyonso moto ekopela na unikin boyoki lobi eyindaki bien que balingi bawangana no oh voilà ce sont pas les étudiants tout ça bazo de guerpir ba étudiants na ba homme na ista on a de guerpir les étudiants na unikin bazana kacha ko de guerpir batu wana ezana batu bauta bamboka ba villageois lokola babiso azakana ndeko te na Kisasa tangu bozali ko de guerpir ye sous prétexte que ezana ba infiltré et ça c'est pour les raisons sécuritaires tout et tout batu mobimba bazalaka capable te ya ko maîtriser le plan sécuritaire alors que les débits à constitution de l'État et le kotobengi l'État le premier aspect oyo et ça là que l'État s'est constitué c'est la sécurité que les gens se sont décidés de se mettre ensemble dès lors que vous êtes en face d'un gouvernement incapable d'assurer la sécurité des gens donc ce n'est plus l'État ça ce n'est plus l'État bakoteka ba terrain vide nyonso raison ba pesa kezaka ke c'est pour l'insécurité c'est pour l'insécurité si bokolotir parce que l'insécurité ngwana bayanke bazaka stade des martyrs vous allez lotir stade des martyrs partout bosili ici ba terrain vide nyonso ba espace vert nyonso esili ceux qui boza capable ya ko assurer sécurité te botika kotika pe bolingi kotika te bozo pikle kaka quel que soit lelo bana wana boko de guerpir na unikin bana obo de guerpir na ista bana obo de guerpir na ISC na ISP na IBTP tous ces enfants là iront où bakozala wapi la raison c'est quoi ezaka que bino bozali ko imposer bafuta na dollar soit équivalent na franc mais na to o bozo futela baboti na bango te bana wana ba revendiquer te mais bande ko ngai eloko ko kamusanga lelo tokei na frais oya hôtel de ville ya Kinshasa bisika to ali ko lobela eloko wana e banda awa e keiti na ba province mususu chaque aéroport à part go pass oya $10 ceux qui osa à l'intérieur du pays il faut bakisa $5 ya province mais bambongo na biso wana ezala ba $50 hango oyo tofutaka ya bago pass ezala oyo balobi ya hôtel ya gouvernement parce que ceux qui ozana ngote komata na avion te esalaka musala nini okena ba école bakoyesa yo frère Kimbuta esalaka nini na ni de la science bana bakotanga te 3 poubelles ezawana etandami solo ezotonda na basalle de classe voilà l'éducation que nous donnons à nos enfants tout ça on s'en fout parce que bana na bango baza na mboka te on s'en fout ya bango bana baza ailleurs baye awa balobi mo oyo eza porcherie bavanda na bango ndenge wana
3 poubelles dans de la science wana bana bazokoka kotanga te ni baparent komeka komanifeste eza te. Ce qui m'inquiète baboti wana bakolo bana oyo bafutaka mbongo bamoni batieli bino bana na kati ya fulu bakobela maladie. Ici il n'y a pas question à politique politicienne. Il y a que opposition lobi na biso o bazo manipuler. Il y a un fait réel bokosilika kama mkolonini. Bokosilika kama mkolonini ba congolais. Même droit na bino ya mike on doit vous ravir parce que vous avez peur de mourir. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Et donc ils ont les kelanga ngana éviter nzambe na ngai. Na éviter. Bana na bino o balobi bana nde avenir ya mboka. Bazotanga na ba condition ya bien te. Bafulu ezawana bofutaka mbongo pa kwa leta bozofuta lelo na Kinshasa soki otali na aéroport frère ya Kimbuta na classe frère ya Kimbuta bandaku ya batu bao bazana bandaku bako futisa frère ya Kimbuta lelo bao bazana mituka vignette frère ya Kimbuta. Donc mbongo nyonso tu wana pourquoi on ne peut pas vous mettre dans de bonnes conditions na mbongo na bino ezako senga ko bondela mbongo ya Kabila te ya Kimbuta te mbongo na bino moko bacha bino na ba condition. Eza lokola mutu azwa mutu amusala jardinier tchelanga propriété na jardin na ngai mais comme yo bonde la jardinier wana zo futo zo pesa mbongo sala boy azo sala ngote mais yo bonde la kayo benga ke mupao ba congolais tokolo bana munoko nini pour que boyo kabiso lelo nous sommes là boweni siko kenera mituka. Il y a vraiment une bonne occasion pour que tu comprennes sa raison. Quelle est la bonne occasion? Tant que Kimbuta a lancé l'opération, il y a contracté Bakolomi tout capon à vignette. Luzolo Bambi, conseiller spécial, il y a Joseph Kabila en matière à lutte contre la corruption, fraude, tout ça, blanchissement, il y a capitaux. Atalisi et Lokomoko. Bakeyi Bakangi, Batubai. Mutu moko akomela kingai arabi non makambo zolo ba ya DGK eza ya lokuta eza soki ne tangu toloba kike miyibi batondi na DGK na lobi boy na lobi miyibi batondi na DGK batu moko retraité bazongi saye kuna mususu révoqué parce que azali kosala na ofida o dido soki dido azalaki kosala na ofida na Katanga ba révoqué ye par ordonnance présidentielle. Ce qui va révoquer était né bazolo bake. Bon ezate. Oui, allons na Lubumbashi na condition nini? Allons na Katanga na condition nini? Venez nous répondre tout simplement. Tokoti certainement que c'est trompé. Peut-être que source d'information na biso et kosi biso. Mais vous avez le droit de nous dire, de nous expliquer au moins dido allongwa kuna, allongwa ndenge nini na Katanga na ofida pour kakoma na DGK. Vous expliquez biso. Qu'est-ce qui s'est passé? Lelo Luzolo Bambi a traqué ba miyibi ya DGK. Ba passerelle oyo ezobomisa batu. Na autorité botongela biso oyo en pleine ville. Hein? Ba détourner mbongo bopesi mbongo bango balie. Siko Congolais bozo pesa la mbongo nini sans kolandela yango. Ça boyebi que na komi koyoka makanisi zo suka ngai. Je commence à réfléchir na banda kolobana ndenge nini pour que batuba comprendre. À la même occasion, Bakangi secrétaire général il y a urbanisme et habitat annonça vente ya bâtiment ya IAC. Batanga temi. Maintenant on a fongola ka parenthèse na lobi, c'est le moment que moi qui a kokaki ko yesa biso parce que memanga itambwe. Nazolo bateke masolo so ya ndenge. Moi qui a memanga ina cameraman nanga Didier Kiku. Ala kisanga ke IAC za ya ye. Lelo ke bateki ya se mo chazo lo bate ezandenga ya ko distraire batu ya ko saka batu to za nini tangu Bakangi secrétaire général ya urbanisme et habitat na batu misusu pona spoliation koteka biloko ya l'état modèle wana lokola nguba koko nyanja siliki o voilà na kobi misaba vérité non tozo zela ba vérité monsieur le ministre tozo zela ba vérité boteli sabiso ndenge nini bino yo za secrétaire général adjoint à la majorité ndenge nini bozo seigneur en blanc bozo piller mboka oyo l'état sana nini bokotika ndenge bozo na soki boketika l'état nini mais c'est que je vous ai toujours promis banda kuna bino wana bokomona par logement sociaux biso de souffrir ta
tokota ba jeune wana basilisi ba classe topesi bango ba appartement crédit tokozwa ba souciate tala eloko mulai tokozwa ba chef de quartier tonorer bango na biloko bandako na bino vous allez voir parce que bokoya ko prouver biso mongo yango bozwa wapi pona kotonga nango nini. Voilà la question. Voilà la question. Bakangi mutu wana oh ngai naza ministre ali boso na kotisi na kesa l'État 2 millions 250 000 dollars na kesa l'État. Bâtiment wana ya IAC ndaku wana munene wana na esike ezaleli na prix wana zopesa oyo ezaka kote na bino oyo bauti kotonga ba appartement oyo balibanga basomba na bachibala basombi bisika bosombi soki ATC bâtiment immeuble wana bosombi ba appartement ezana combien soki tolongwe kuna tokena Oasis côté ya camp ba soda batonga na concession ya ba soda mais babongisela pe ba soda te condition de vie na bango ezawan appartement et côté kama na combien pour que oleka ozali ko se glorifier ya ko sala bosi bo kati ba commission. Voilà le problème. Mais ce qui me met en difficulté c'est le fait que vient anga Gabriel Mokia Mandebo a memanga ke IAC bâtiment wana ezayaye mais depuis bateki silence radio azolo bate ndako ezaya Mokia ndako ezaya l'État ndako ezaya nani soki tolobi ndengo wana ale azwi téléphone abengi Molière yebisa petit wana na kobeta ye makofinga na bundaka te vie na bundaka te mais il faut na rappeler yo ke o memangai parce que j'avais pris le risque balinga ba betanga masasi likolo banda kuna yo likolo banda kuna yo wana balinga ba betanga masasi oyebi yango mais lelo memi ngai na yebaka na mutu na ndenge na vandi bona yeba ke bâtiment wana ya UAC eza ya bien nga Gabriel Mokia babotola ye mais bateki ozo bate donc c'est une façon kaka ya ko pesa batu ba risque ya pamba ya ofele soki balobi yango benga batu olingo beta tambo okobetela ngani obetela ngani soki bobengi ba depuis asanga interview na boy na lobi ke boy na boy on a pesa lupemba lupemba pesa ba mapemba na yo muto pesa lupembe pa batu mais bâtiment wana ya UAC bimi lelo bande ko ngai luzolo akangi batu na DGK akangi batu na ministère ya urbanisme et habitat akangi batu na faire foncière bien que tango zo mona koko nyanja zolo bake bakobimisa vérité ba yebi ndenge basalaka batu wana bakokende na bango esika te on va le libérer et luzolo aussi papa na ngai soki ba libérer ya maloko démissionner te yo mutu mobimba ba tsheo na justice balinga ba beto masasi na kitambo balongoli okuna okangi mutu moko wa yibaki bateye na prison bake kuna ba libérer ye okanga boye osala quelque chose pécher à contredire yo alors musala kaka ya ni. Mais ces deux occasions barestation wana ya kolakisa ba congolais ke mbongo na bino bopesaka batu bayibaka yango pona nini bino ba congolais bokoti ko welela kotonda na guichet ya DGK ko futa mbongo o boyebi ke ko salela l'état te. Autant la loi impose le paiement des taxes, des impôts, c'est bien bon. Autant aussi la loi nous donne l'occasion biso en tant que ba congolais to eba mbongo na biso kendaka wapi wana ko pekisanga te atane ozolukela batu ba problème ko pekisanga te et je parlerai toujours tant que je vivrai. Boko kamusanga bande konanga na kanisa ki boko tomboka bosala ataka moi marche ata ba chauffeur na ba kolomitu ataka marche ya 1 mètre bon yebi ke ko condamner batu ko critiquer batu eza pété mais ko sale loko eza makasi prendre le risque eza pété yango ndeko Eliezer ah totondi ba machine bango ezo sala te botika ko betela nga masolo ya buzoba na bino wana bokisa. Vous ne savez pas revendiquer ata eloko moko mbongo wana bozo uwelela kokende kopesa et okende na poche ya nani biso tozo travailler na ba conditions de travail. On n'a pas de sponsor mutu moko ta ya na ya na tiela bino biro oyo pembeni ya zando ba fête yango yeko ya ba fête ezoya nazana 11 agents 11 bango tout ba responsable parce que moi na mwana futelaka même ba célibataire o ba travailler ke pananga ba futelaka bandako mais ba ko fête bana bango ba ko fête ndeni mwana makesela ko mona ka sapin mo koloni mwana muya ko mona ka sapin mo koloni mwana kiku akoyeba ke sapin zalaka mo koloni
parce que toza wana mais okomona pe moto alamuti ozaloba te mikolo toyebaka bango ka ntango eyindaka bacommerçant oyo bakobotolaka ba $600,000 na aéroport okokutana na motu même pas $50 akopesa o ndeko Eliezer tozosoutenir yo oui mais bozosoutenir ngai soutien wana ya monoko sikoyo esali nini na bafestivité awa bana oyo tozotravaille na bango donc bakosala ndenge nini bakoyaka bao babetelaka biso maboko biso tokomi wapi lelo mbongo yango wana bozobebisa nazoloba bozobebisa parce que kosala te eloko moko te banzela eza te salite epai nayebi te soki eza nini kese oyebi korevandika te eloko moko te c'est ce qui m'étonne tout le monde debout partout au même moment mais problème eza te bandeko tozozela koko nyangi apesa biso bavérité ndenge bayibaka mbongo ya leta mbongo ya bakongolais ekokende ndenge wana mbwa swi mbwa lelo baoyo babimaki ke rassemblement biso nde rassemblement original bakendaki kasavubu est ce que bazoyokana Chibala na olenga nkoyi bazoyokana kaka olenga nkoyi wana contester élection ya Chibala au président ya UDPS ye wana azo contester loi électorale est divisée bango parce que ils ne savent même pas que les gens sont morts à cause de cette loi là les gens sans cœur parce que ozana posa kozwa mbongo il faut sala makambo moko boye lelo bozoyokana na enseignement soni baposte oyo baokipaka na traîtrise ekendaka ndenge wana bandeko na ngai nalingaki tomeka kosolola ntan na bino eza précieux totika bino tozaka na sanzete tozobundela ekolo me boyeba yango ndenge nalobaki na bino soki 2017 ezaki ya identification le 31 décembre identification kwajiki kuna ishi imene esili le 1er janvier 2018 opération Kanga Muyibi ndeko moko alobi nanga te totia opération Kanga Bango te Kanga Bango c'est vague biso tozo Kanga ba miyibi batu bakosa batu des années bazobosa na kemikolo ekoya oyebi eloko bato ya pouvoir oyo bazokweyaka na mutambo ntango bavotaki constitution wana na 2006 bamonaki que 2016 eza fin du monde tokomiti soki okosi lelo lobi ekorattrape yo yango moni baaventurier tout oyo bazobimaka moko bango baza na laboratoire ya koinvente makambo lokuta ennemi ya lokuta eza mikolo kosa lelo lobi ekozwa yo parce que bakomona yango kosa lelo nous vous laissons la liberté ya kokosa bato bomonte lisusu bastratégie bomonte biloko contre bato me mikolo ekozwa bino mais 2018 opération Kanga Muyibi bokomona ça je vous dis na lobby opération Kanga Muyibi dans tous les secteurs yango wana ebandi kobima bateki ya mapango ya l'État bango moko babandi koloba naloba vérité tokozela ntango tolobelaki batima ya IAC toute la presse ici on n'en parlait pas ntango tolobeli DGRK Eliezer osoki ndenge nini DGRK bakangisi ko bato mpo na nini eza ndenge wana basali bamakambo ya André azwi mwana na ye babengi dido alobi te yekana mwana na yo totia ye kaka ya geraka mbongo alongwa na banque là où elle travaillait pour na kokende parce qu'il y a l'argent facile merci bandeko na ngai likambo ya pétition toko senga ndeko Valentin akota na biso en contact toyeba soki ekomi na niveau nini pour na chaîne na bino tokomi wapi mokili mobimba mais en attendant bokoti ko s'abonner na compte YouTube na biso ndeko Eliezer tokokoma ou encore bokokota na site na biso www.tokomiwapi.info pour na kolanda si du moins ozana posa likambo sérieux contactez-nous je suis fier de dire ça ceux qui ozana posa ya oyekola ndenge nini ya kofinga batu ndenge nini ya kobima zoba ya kosala ba buzz ya lokuta vous pouvez aller ailleurs
Mais sinon, ça c'est une chaîne sacrée. Pour la vérité. Merci beaucoup Nande Konanga ya Orao Telecom de Konanga Ali. Bisika ozali na Dallas. Okanisa teke na Bosani. Nana cause la ka suite. Bande Konanga bino tout boko landa biso. Tomonani nambalasi. Merci. Mbele na kabeli ya forêt équatoriale. Saki bolingo ezalaki ata maye. Mbele na sambeli ata fleuve ya Congo. Chéri eske okokoka kotanga nombre ya litrage oyo eza na fleuve ya RDC. Impossible insalamable o eza bolingo eloko mosusu te eza bolingo didukalala buya mayola ashiro chamala odon pambu London Lola salula na ye bilele na babiju Seri na ngai alula na ye bazikiziki na banyominyomi Matula mpaka ye Zuzi twala se Mi mambupe na sana Oh, Eveline Oxon Madera Bosco Boble Tati Tigana Tigana Zureta Hilaredo Père Triple Beti petwene naponi ozala monitara motuka bolingo Apamwa lolenge ya kokumbela bolingo Pandana devant marche arrière te na vitesse ya sukai Mokolo examen ebongo totala soki nako echoué Bozwa na bino bamengo botikela ngai yeye Soki bopiminga maya komela bopesa ata kongo bololo Nakomela yango sans hésitation pona bolingo anzolas J'aime mon amour pour l'amour J'aime Zolas pour la vie Mamadou Arisho Ebia Taki Motabongisi mbango ele kaka nango Oya bungisi diama ele kaka nango Motabongisi motuka ele kaka nango Oya kufeli moto ke souffrance Motaza